Bonjour, bonjour, bonjour. Salon la bénédiction de Dieu, hein? Affichez tout. Bénédiction de Dieu. Yarit. Ngayo lelo na yeli bino lisusu ka na masolango ka moko o tozosala ya koyekola ngana bino ndenge nini ya kosala ba perruque na biso, hein? Babi mwasi kitoko na ye evandaka mingi mingi nde na suki. Balobi mwasi bote na biso evandaka na suki, okota na o maquillage na yo mais soki ekutani na suki ya minzembele yaya ebongi te o. Sikoyo nini tosala ifo toyekola ndenge ya kosala suki. Awa nalingi na présente bino ba plante na ngai, eza kaka moko lisusu ya ba plante na ngai naza nango, yango oyo tozosala lelo. Yango oyo naolakisa bino lelo toza na ide ya koyekola oyo ya milai nango na otia na nsima. Lelo toza vraiment na ide ya koyekola nga na bino ndeni ya kotonga ndeni ya kotonga perruque na dome cap. Naotonga perruque na ngai na dome cap lelo. Après na olata bomonaka nde nini tozotongela yango oyo cloche na ngai. Yango oyo nakofixe cloche na ngai naosalela singa natonga. Nazosalela singa natonga batonga oyo eza awa mosusu nalinga yango te napona tonga nini nakosalela. Tonga oyo eza mwa bien mpona nga mpona nakoka vraiment tonga yako oyo engumbama te. Nalinga tonga oyo eza tout droit po esala nga manevre te. Awa naolakisa oyo natie deja mutu na nga na fixe deja malembe balobi suki ya mwana mwasi zala na patience suki ya mwana mwasi zala na patience. Talaka boyebi ka nde masolo yango ya biso basi ndenge ezalaka. Donc tozala na patience ya kolanda suki oyo ndeni naosala yango ekozala vraiment kitoko. Na bosanaki kolakisa bino naza na elastique naota so nasilisi kotonga nakosalela elastique na nga mpona ezwa nga mesure ya mutu na nga. Yango oyo nasi natongi deja natongi les cloche na ngai natongi yango deja. Awa tozobanda sikoyo da masolo yango ya kotonga kande nalobaki tobanda na ba oya milai tobanda na oya milai liboso après tozo continuer ka bongo nde tozokende. Nabandi vraiment na ligne ya C nabandi na ligne vraiment ya C po là tolataka perruque bato mosusu batikaka espace oyo batikaka yango libanda mais nga alingaka vraiment perruque na nga ebima naturel ebima mpenza na ndeti kaka na plante na mutu.
Avec kolonga ya lingana yango. Donc les amis, les étoiles, les là. Makasi. Moi, je l'ai remarqué. Qu'est-ce que veut dire ça, maman, 82 ans? Maman Wazana. Maman Wazana. Yango lupango eza combien de parcelles yango akangisa bi? Azo mama na azwa azo mama na mama nga komi nde boye. Wow. Wana ndeko na pa mobali wana ndeko na mwana wana kuna wana mkuse wana bana nene nanga naye baba wale ba kana biro eba ga leka kofi wana Omoni yango ndeni yango masolo suki yango suki yango bosengaki ndeni okosala suki na yo ndeni okosala suki na yo yaya na dom cap abomona eserenga vraiment makasi ndenge eza boye ata na bouger se ndene ekweya te parce que na tie élastique na kati donc secret ya bien soki osali suki na yo so osali suki na yo otongi suki na yo na dom cap ozwi élastique otie na kati okangi na élastique po nga na tie élastique po na koempêche ekweya te ekweya kutu te mais lea na mopepe le moko le mosusu ezala otambola suki kuna eyebi na boye na nsima sikoyo dom cap ezala mabe nango ezala nde monene mabe ya dom cap yango wana eleka nde monene makasi sikoyo oyo eza bien élastique eza bien po ekovanda vraiment na mesure ya mutu na yo sikoyo ndenge nga na tie élastique nakangi yango awa nakangi yango mpe na nsima mais sikoyo soki mutu so nazwi mutu moko akoki kotongela ngai alandela nga kote élastique ezali na dom cap na nga po mwa moke kote oyo namoni yango etikali mwa moke polele awa place oyo mpe etikali moke polele mpo nakangi kaka awa nakangi mpe na nsima sikoyo soki nazwi mutu akoki otongela nga kolandisela nga singa awa nyonso ti na nsima donc nde moko mpe na yo soki osali suki na yo omoni ke osali yango
na mutu ya mannequin lere osilisa conseil ya bien eza tiela yango élastique ezala vraiment kitoko. Awa élastique ala lere otia na d'abord esala bien na cloche na yo, cloche na yo ekanga yo makasi oleki ebina ozala kutu na besoin kutu ya otia le mosusu col te po élastique déjà etira yango wana kaka masolo yango wana yo mutu osepeli na ndenge ya Rit alakisi ndenge nini ya osala suki partager pe na moninga ti bwakela pe moninga ti kande na lobaka donc to partager baide yango ndenge eza ya kolakisa po eza mingi pe bien soki pe yo oyebi ndenge nini ya kosala suki na yo moko. Exemple ndeti basuki ya boye ezala nango vraiment pasi te natongi yango donc juste ka nde ka bomona nde nasala mingi na bakole nde mpe ka nalandisi natongi yango siko lelo siko nasali yango système ya kotonga ya lelo nasali yango système ya kotonga eza makasi te eza vraiment facile nalakisi ndenge nini ya kosala étape par étape. Awa sikoyo mpona apesa yango mwa moke ezala mwa moke na sens nde na olobela suki nanga nakangaki te ezaka mabuku mo bakanga nga nakanga suki awa omoni nde na olobela funa lakisa po epesa sens yango awa moni natie élastique nakangi awa nakangi pe koto oyo nakangi pe awa na se sikoyo soki nazwi mutu kande nalobi keso nazwi mutu moni baplace ya polele oyo awa nakokanga yango moni awa nde etie misu na okanga yango sikoyo naloba nini awa place oyo dom kati nange ezalaki mobimba nakataki awa nakati awa soki vraiment nabosanaki kolakisa place wana mpe nalakisa nde nazokata awa yango wana kaka masolo yango wana yo mutu ozwi ndenge nini ya kosala suki oyo soki esali yo bien yaya commentaire na yo mpe ekosala nga bien mpona yeba soki omoni yango nde nini commentaire na yo mpe esala nga bien et puis moi like soki olike yango ato ti commentaire te moi like na yo mpe esala bien opartage na moninga na yo mpe ndeko oyo osabone nano te na chaîne nanga vraiment sabone mpo naza na bamidele ebele na yo mutu oza mosika oza na posa ya bamidele ya bacoupe na biso ya Angleterre ozala na posa nango ya koyekola ndeni okosala yango na awa na kati ya epai ya Rit kwa affiché tu yo yebi kaka bénédiction de Dieu naza nanga mpona biso nyonso nalobaka yango naza awa mpona bino nyonso donc lisolo yango eza ke tozosungana ozala mposo oyeba modele nini ya kosala komelanga na kolakisa o na kolakisa modele nini oyo olingi nga nalakisa o na kosalela o okomprendre nango mpo nakenda nango mpenza étape par étape yango wana tika nasala shakara tika nasala shakara tika nasala shakara 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 napesi yo goût yo mutu obomba bameshe na ozwi yango kanyango na sachet ovisa yango soki wapi bimisa yango yaya sokola yango obimisa yango sokola neti oyo nasi na plantela yango mais nabimisa yango na sokoli yango nasala yango periki napesi yango su bote soki naa nakangi ka na se toleka kitoko tina nsima nyonso etondi bien makasi nakomeka kotourne otala yango oyo
etondi kitoko kande nalobaki etondi vraiment kitoko kande nalobaki kaka ndenge nalobaki kaka ndenge nalobaki nalela bino trop nalela bino fort mais il faut tokabwana na sikoyo mpona na makambo ya osala donc tokutani lisusu na next video kozape te zalaka awa po oyekola nde nini ya osala suki po yaya babi mwasi abongaka nde na suki mwasi abongaka nde na suki yaya babi maquillage na yo soki eza na suki te minzembele maquillage na yo ifo ebalaka na suki po ezala kitoko makasi